nga pe nazaka na kanda na ye. Oh. Oui. Kanda pasteur. Oui. Kanda ni. Kasi nazaka na kanda pasteur de la foi. Pona ni. Na benga ye na téléphone. Aboya oyambanga na komeli pardon na sale même na voice. Ils ont tendresse dibinga. Nazo bela. Est-ce que biso qui message benga ngo prier pour nanga. Abetanga vu. Oh. Oui, na kanda na ye. Au nom de Dieu Mambolo. Je jure à tombe de mon père, non ça t'est être té. OK. Na ba solo. Muta pesa numéro neza Aminata son père. Non constaté? Ah. Antoine a rappelé na kanda na ye. Ayo talo na ndako. Aya ndako to solo la. Bayana maman. Bayana maman. Mams, bindi ça que tu m'as cassé ça. OK. Mamsa linga kaboye, mamsa linga kaboye. Mams mamse, mamse, mamse. Mamse, kindobika, mamse. Mamse, kindobika. Mamsa linga kaboye. Mamsa linga kaboye. Sila linga kaboye. Kindobika. D'ailleurs, tu l'as capture, il y a d'Acosta qui n'a pas posté qui a boy na la paix en abi la paix moya l'okota boya bipe boya bipa ba ne gwimba gwang papa otuni robini ba comédien musuba zo boya la paix tout le monde d'Acosta posté on a boy pe la paix artiste comédien groupe ni groupe Simba ebina été tu connais la belle vie, c'est la kinga passi na motema. Et puis ouf, belle vie nanga, pourquoi tu pleures comme ça? Mate kota ki belle vie na motema naï. Et kota ki Karim Pala na cœur naï. Mais et kota ki peli susu no kwa bana o maka bongo wetu machi ya mumen na tele o mar o tala papa ya ba blague ezali ko bisala c'est les pour caméra ezali ke ezali OK o tele ma musi comme des rouge denga o tele no tala ngona ba le na ba zoom na ba tonto ya no tonton Marc déjà ça pour ça o lele o tete mutaza concentré na mbo mutalo ba musu avana ke makasi ya pai Ota mutavandi kimia et koto mutazaki vraiment concentré na makambo o mutamosa nza koloba mutasuki singa mutema lokola étoile na yebite na longola zemi na longola 55 zemi oh na buti mi balé keba mais tellement bien makasi oh tatati ma belle Melissa sila yango et Melissa bakuka ngoyo o tonda bon ça va jeter attention hein on dirait lembi déjà yo se mekango to comme na poser na soif keba o bi ngana le ba rezi o yama ta fina na émission na bi ba région moni ngana zala na baluka tamana ko kata be na plateau to bebani ya kemal ko kata te pour ko la sona ko na ba faire des sauts keno mabe ko kata te et ba réseau ke na bondeni non talande peut-être attends lembi ça yo ma belle lembe ko mona boza ça tombola pour ça c'est ça aussi bien na simina c'est ah que ce que na bobo o bonga na yo gagner na pola pour nous protéger moi nananga sila pour nous protéger ba bakuk ba vrai bakuk ezake banda lundi à lobby ce qui muté ko finga net sila ngadi bingeta lingate non répondre était mais ce que ça zardé we finanga na yo fingo l'église na robima c'est que bobo vraiment chauffer ka ba kiti bono wa mbremo mbala bato c'est pas normal tant que la paix il faut tout mal ba ça qui te puis na féliciter vraiment une fois encore de plus président Elombe papa Elombe na moniska tatana c'est l'interview té cela veut dire à tout ça makina maloba ya mosala na nzambe Ozomona. Papa Masumu alobaki ne mabete. Papa Masumu alobi ne bien tant que papa eza eloko ezeko tungisa ka bango. Voilà. Ah est-ce que c'est comme ya mutu na mutu à prendre conscience. Exact. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom.
Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Vous avez la pote, vous avez besoin de perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Trocha numéro ni wana na scène na ngolo babonde de ngolo ça ma perruque wana bomona ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable. Roso ma perruque na yo. Rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol à Kanim, pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas là, Savino, Oyo, et Zamafuta, Ongamukona Sailaka, et Telisaka, et Zapona teint clair, bagam, différents, et caramel, métis, chocolat, pour la maintenir caca, ba crème yama beaucoup ezali, ba crème yaba lèvres rose ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Yasikaye, Babi Société Abala Groupe. Oza na Poto, oza na Kinshasa, oza partout dans le monde. Oza na besoin, osomba terrain, osomba lopango. Babi, lopango nde assurance vie. Lopango nde eleki diamant na valeur. Alors, Société Abala Groupe et Yelibino, ba parcelle ya solo ya kitoko na Kimwenza et puis na commune Yansele. Donc partout au Bozali, aux a besoin au Somba, le pan on a en toute sécurité. Benga Abala Groupe, ba numéro na bango eza affiché wana. Bazape na bureau na bango na kati ya ville ya Paris, na kati ya France, na 41 allée Albert Girard 93 300 Aubervilliers. Donc Robin a un numéro où bozomo na wana bokutana na kati ya bureau na bango ba prix est abordable boso ma parcelle na yo et Abala Groupe suki ka na vente ya ba parcelle te ba zappé na construction bosala bango confiance Abala Groupe et Yelibino mapangu agogo na kotongela bino mapangu agogo. Voilà. Elenge mobali, elenge mwasi, papa mama, yo moto ozali na problème ya taille, ya po, pe ya suki, tala esika oyo, solution efandi, yango oyo, toza wa taille, chez mama Nicole Malonga, oyo, aza ko traiter bato na produit naturel, lokola pona basi, ezali na pomade, toza wa taille, ezwa pona kovimbisa, ba fesse ezala kitoko, pe elengi na komona, soki ozali na mabele mikie, to pe mabele kweye koma lokola chaussette, yebake na produit oyo ekovimbisa yango kitoko etelemisi yango pe epesi yango forme ya elengi. Toza wa taille, tozali pe na huile pona batampo, tonduta tozali na crème oyo ezali kolongola batache nyonso, tozali na pomade oyo ekokomisa libumu na yo pla pe osepeli na yango. Suki ya motu esesila yo, tala kisi oyo ekoki kosunga yo suki ebota na motu yango oyo. Tozali pe na gamme mobimba ya beauté pona batipe nyonso ya po ezala ya mwindu to ya pembe. Na toza wa taille, tozali pe na siro pona kobongisa ba fesse ya ba mama. Oh, pona bana mibali tobosani, teint, éjaculation précoce, hémorroïde, impuissance sexuelle, peni mokie. Na toza wa taille ekozonga monene, toza wa force o ezali kopesa mibali nguya pe bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto. Yeyo! Mama Nicole Malonga, la patrona, mwasi nzambe, kaka ndenge balobaka, bayibi outillage, kasi babosani artisan, ngangata formé mwana na ye, kasi azali na formule moko o abombaka po na ye moko. Ya biso, esalemaka na maboko te, esalemaka nde na ba machine. Toza wa taille, c'est naturel o. Bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de à laquelle vous allez sur cette émission. De partout dans le monde où vous captez 5 sur 5. Je suis Marizi Baza, monsieur le journaliste.
Grand de notre joie, Yahweh Babino et Belé, partout, Bozo Talabisson, en ce net moment. Merci pour votre fidélité et confiance. Merci Nade Yoaza Simabilili. Alors, merci à ma partenaire, la réunion sur Basotenangaï, Exodus, Maman Aline, Motema Papa, Micha, depuis France, depuis Paris. Un gros bisous. Merci à mon boss, à tout seigneur, à tout honneur. Yannick Chamba Godson, boss Amboka, Malik Arafat, clin d'œil spécial. Et pourra pas penser aussi à Mimi Ndoumé, sur Rosa Madame Fozala Mimi Ndoumé. Gros bisous Nayo. Shekina Vumbi, Kitoko Peta, Gaël Fundoumena. Bisous à toi, Jérémy à la merveille, moi la mamie, clin d'œil spécial à Gilles Monamputu, Yaïket au Kamazi depuis Montréal, depuis le Canada. Vous allez être étonnés, Barizine Afandi na Seboy. Qu'est-ce qui se passe? Tu es tous la matanga, tous la paix, tous la guerre, tous la pardon, tout ça là on ne comprend pas. Tous nous savons que pasteur de la foi a ça qui prière, tout bien il y a action de grâce, tout prière, il y a kimia entre les artistes et comédiens. Mais en sous-bassement, on dirait que et Belé Bako Lingangote et Belé Bako Seperanangote. Les autres disent que avant payer et Banda, il faut qu'il n'y ait pas pardon parce que Batu Belé c'est blessé, ba choc et la mamité ma batu. Alors aujourd'hui, je suis avec la tante de Zabakouk, Tata Mwasi Bissalou, Tendresse Dibinga. Simba Kasiko. C'est Tendresse Dibinga la Sirona. Moi, na moulou baloketo pete mbisa aquarium. Tala kasko Simba te bongo nanga bodundango. Ou alono. En tout cas, lelo, on t'a qui maté. On t'a bougé té, vous apété. Votre émission Tissouka. Serrez vos ceintures quand vous êtes dans la vie de l'Obaka. Merci à Maman Zozona Inde. Merci à Papa Yoshua, oui. Papa Yoshua, président des Abakouk. Et merci à Maman Anne-Marie. Merci à Nathalie Kanjinga. Et à Mamie Kina Mukolo Mobali. Ainsi qu'à mon ami, mon camarade, Léa Nzanza. Donc, tous les amis, tous les élèves, bien les élèves. Et merci à Babakouk. Tout focus sur le film et la biseau. Point final, hein. Point final. Si la noce, c'est pelano, t'es mambo, c'est le ébi. Si la relation a sauté. Ok? Yoti, okobongosali bala flore. D'accord? Papa, tout le monde a déjà découvert. Voilà, merci beaucoup, Tana Dibinga. Ça fait longtemps, hein? Bonne santé. Santé, c'est bien que moi, je suis matia qui je comprends. Vous avez zemi? Eh, non, je zemi. Vous avez zemi, vous avez zemi, vous avez zemi. Vous avez zemi. Eh? Vous avez zemi, vous avez zemi. Voilà, Tata Dibinga, l'actualité nous oblige, tout le monde la maman un sujet, pasteur de la foi, à ça qui prière, nous sommes sur tout le monde qui, n'engue, artiste belé, bazala qui en a complet, pasteur Abi la paix, il faut là, qui m'a écouté la artiste, qu'on finga na eleki, tu belé, bazo finga artiste, ils ont ça la biate, et artiste bazala qui en a ba leli à coller la belé, tout le monde qui, mais on dirait et pas à tendresse n'a évité aux autres qui ont donné côté la pasteur de la foi qu'on s'en artiste bon. Quant à moi, na mon ezaki geste bien. Ndenga sangisaki. Et puis il y a des choses dans ce comprendre. Ceux qui dit vraiment discours, on a un discours maté parce que le verset biblique est là qui était. Tu as un conseil. Oh. Oui, pourquoi? Alors qui boy. Non, c'est la bref. Là qui n'a maman Sila, maman Sila, avec ce qui est problème de qualité. À ce là qui n'a maman belle vie, problème de qualité. Comme le deux, bazaki n'a problème té. Moyen peut sa conseil exacté. Ba peut sa conseil, ce côté côté li kambu a conseiller, côté peut côté ka ba conseil na bango mi balé. A monique li kabomba li ok côté li kambu peut parce que c'est ka moroté. Li kambu est-ce qu'on conseiller nini, à ko réconcilier nini. Ndeba ko tala yo mona non, il faut baya bango tout pour ko solo la likamwa ko luka ko talisa. Nga quant à moi na ko on comprendre que pasteur a bimana kati ya ba alongwana na fardo wana. Po azana bandingi so za Zabakouk, so za famille Bota. OK. Donc à risquer qui église e kabona pa na milieu. Ndé ay ko pesa conseil ya lobby na ye. Oyo azana mato ya ko yoka yokit. O monika boy na boy za opinion mutu, o to forcer mutu. Et puis elo za grave, o epesinga kanda. Tala, bobika po tozana tana la paix. Kaka liboso l'église.
Nous l'écoute à lui maramba bien à te mon panzi église mais batata misusu ba ya mikolo mususu ba koko mususu koko ayi ataza koko mbali mais azul babilo omona azana la haine au luka takine mutu au luka kinika mabe non c'est pas bien bon une église na bima c'est que bo vraiment je fais ka kiti bo no vraiment mbala bato c'est pas normal. Tant que la paix, il faut que tu aies féliciter vraiment une fois encore de plus président Elomé, papa Elomé. Na moniska tatana c'est l'interview. Cela veut dire à tout ça qui n'a maloba, ya mosala nzambe. Ozomona. Papa masumu aloba ki ne mabete. Papa masumu pa lobi ne bien toi que papa eza eloko ezeko tungisa ka bango. Voilà. Ah, est-ce que c'est comme mutu na mutu à prendre conscience. Exact. Il y a des gens biso tout réfléchir à ndenge moroté. Oh Dieu. Biso tout réfléchir à ndenge moroté. N'allez bon pourquoi? Parce que kaka le même jour batu misusu ba bandinde kofinga. Si je me trompe pas, j'étais la première personne pour en salle à la paix. Et quand on a katanda ko pas master. Faut quand même passer battre mon Congo tendresse. On a la paix ndenge. Bon, c'est une façon ça belge mon Congo te na ono so belge pas ça là yo. Oh bon papa ngi pour les mecs comme ni na bonanga. Non yoka. Zana bisayo. La paix bah tu fois ba différence, il y a la paix na pardon. Okay. Pardon na linga les abolimbisi. Okay. La paix na linga les ali kimia. Okay. Des de makambo. Nga na fuka maki na pesi mukongo na nga zingelo banini. Makambo ya kala. Baranki na kala. To bosana yango to continuer batu na batu basa la promotion ya produit na bango. Batu na batu balia biloko ndaku na bango. Pas de la haine. Ce que tu as l'art de parler, tu as cette facilité, c'est la promotion. Il y a produit nayo, tu seras fier de toi. Il y a même il y a produit nayo au lobilango au selango poni moi le kanyaka ekota. Mais bah on baza capable de le faire. Bah on baza focus kana ma finga nde bango ba kokango. On les a selonga. Si on a dit binga, on a dit binga pour la mafinga té. On a dit binga pour la bouteille test nanga. Depuis 2014 na YouTube. Na sala barando ya ke mala mabe. Pe YouTube pour mutu discipline YouTube eza moi passe. Pour YouTube eza ba bien démo comme nen. Lucifer. Yo sur YouTube. Kolo YouTube azana. Azana adresse télé. Azana aux États-Unis, oui. Aux États-Unis, tu vas mine mike Dallas, ba biloro mike. Il y a YouTube et Zarawap. Au monde en côté. Amona na kate azali Lucifer. YouTube c'est ça tout YouTube est gros ensemble. Te Lucifer c'est nzambe maramba bien les kaka. Mais maramba bien les kaka na ngopé. Te zamuke. Au moins mamateya wana na baralo. Bon, net quand à mon chaîne en Wallon. C'est une émission normale. Batala te ba demo ba yati. Mais on a yo! Ta moni yo! Ota na bisiu. Tiko, na ebité tendresse pour na yo banani ba finga ka banani ba finga te za ba baku sa ba baku ba finga. Te biso finga ka biso to répondaka na mafinga. OK. Neti ngadi binga na to bakuma babatute. Ngaso na yeli mutu. Po ngaso na yena yaka. OK. So pe na yena calculo pe na tio pe na bina yela deu. Deu De pe deu pe no pe ta. No raté oté. To ça beli lance pe da ta na eko raté oté. Donc na yaka na mutu aye. OK. Mais pour nous protéger moi nananga sila pour nous protéger bakouk ba vrai bakouk ezaki banda lundi à lobby ce qui muté ko finga net sila ngadi bingeta lingate non répondre te mais ce que ça zardé we finga nga na yo fingo pourquoi na lobby bongo batu ba comment ko la sila ba fardeau ba communauté asila nde ba fingaka communauté assis là
communauté à chia nge shingaka communauté à chia yo communauté sila communauté sila za na communauté moko te bagéraka bafanatique te fanatique na fanatique aza na bafaçon ya baémotion na baréaction te na sens ya émotion ana baémotion na ye de temps ayeba oyo lobani akobalukela mpe tika esalo ya moni mais ye moko conscience soki esali parce que preuve ani tomoni même na kati na biso ils avaient besoin de na bango je suis pas mon télé nazara prêt à pardonner même si je te pardonne non bossa naté si je te pardonne na kozala toujours ka lolé toi oui nazara toujours busika na yo na otala mais na motema nanga na bina la problème na oté parce qu'il y a des gens neti butu oui le Seigneur pardon ni non ezaki motema ba té té mambo sikeza té ils ont dérangé si la té quand tu il fallait continuer quoi. Le temps que tu as confirmé que moi, je n'ai dérangé. Maman finga tout. Ouais, les gars na YouTube. Pour na moi na si là. Et déranger aussi la té. Pourquoi déranger kété? Tout le monde a si là à quoi y a té? Tout le monde a si là. Avec qui tu as ses droits de réponse. Tout le monde a si là té que tout film moi a fait tour échec. Non, tout le monde a level. Donc et déranger kété. Oh, Monique a mieux placé. Pour nous finga si la finga na ondongo lingi to yaneti nga na yate ezani une force assis là on comprend que permettre na ba motoki ba continuer au finga si là on va ça en finga taza fanatique assis là fanatique révolté et puis on fait la promotion assis là 150 francs mais ce que ma belle za mutozo lia na kombo ya motoki ya muninga na ndenga mabe le foot na ngoza ezali ba bukana te ngane nga za nga bolebi na commentaire ngana na vrai compte na ngana ou alomba ya nga o yo finga ngaka na commentaire na o finga yi zambe na vrai compte mais oui parce que jusque là na choqué té to c'est l'émission normale voilà ce qui na bi que so fingi si là tu crois qu'on répondre nit ngana yo répondre té pourquoi ba pesa ki si là bamisa ki nkolo batasila bafingaka yango batongo seliko kimana bango selwani na sila bango éviter sila boy to bala bakabo batira tata fianton nani tendresse touche makasi yo finga bwana babibembe ofika ba mama batu bibembe oui ofika bwana bibembe yo posa un zemi et tout oh zana boy batu na YouTube batu finga babibembe tu ça bakana bibembe tu bobosana noki il faut la mémoire éléphant na yebi vraiment avant la mémoire éléphant sanate ba ba espère finga bana batu boyi bango ti to ngane tinga ka mémoire éléphant na bossa na té exact na bossa na té to mélange makambu té quand moi j'étais venu à la télé je n'avais pas to ouais mon c'est les qui to ça moi ko zonga mukie na tanga na komba mutu té et puis à part ça na ko se justifier té mais pour tout quelque chose au sol entre sœurs et frères donc voilà naza mutu na ma vie privée nanga naza pe ba rando nanga libanda na réseaux sociaux pe mo to mo bo le bord mobo au moins o mutu nanga ma bokel ngali banga do fina nyate bord non tanga komo pour tanga komo na banga te mais ce que ça les camuté non fouloté pour na tata mo ça baba kubuka na te je pèse hein franchement mais ba sonné maman est nani tata est nani pour na ba ko maman ba tuté OK na tanga comme maman tuté ton na makam na ngeza mna ngali banda na nyati so est-ce que ça peut coïncidence etalinga te muto zongo ndenge akokozwa po ba yebi nga to na oyel na comment pas na betio advient que pourra to ke bongo ozomona donc baloba basala ba sentiment na mona basala bien basala ba émission esenga kitoko to na ngo pe bongo o barezi e mo pesa ko biba do ba analyse o finga e ba mboka na biso ba fina biso bo so ndese lo pasi le succès nazana ngo déjà ngo tata na loba boy moto so la bomta za cuisine na poto tata moi c'est baba cook ba ebi tata na longola zemi na longola 55 zemi oh na buti mi balé keba mais tellement bien makasi oh tatati ma belle Melissa sila yango yo et Melissa baba cook yango yo e tonda bo ça va jeter attention hein on dirait lembi déjà yo se mekango to comme na poser na soif keba obika na rote ba rezi
oyamba ta finga na émission oyebi ba raison moninga na zanga na baluka tamana ko kata bema na plateau to bebani ya kemal ko kata te pour la opposition na ko on va faire des sauts keno mabe ko kata te et ba raison ke na bondeni non ta la peut-être attends lembe ça yo mabe lembe ko mona ko boza sa tombola pour ça c'est ça aussi bien na simina c'est ah que ce que na ko bobo o bonga na yo gagner na pola kutu bato bamonaka na bakomto komona na piscine mais kuna waviara ye bagunanga te. Voilà, c'était juste pour amuser la galerie. Mais c'est étonné, babi. Tendresse, tolingi la paix. Pour la tendresse, vous êtes pour ou contre la paix? La paix se gagne. La paix se gagne. Mais, quand ça la paix na moto, il y a des gens qui sont baninga. Il y a des gens qui sont baninga. Non, chacun pour soi et Dieu pour tous. Exact. Donc on rôle bagaille en mais c'est là que on sera pardon. Non, c'est pardon. Pardon pour ça la paix bien. Jamais pour ça la paix na moto ça pour toi c'est pardon. Belle vie aussi. On a ça pour ma belle vie, je suis nani. Makambo belé oyo lo ba. Makambo tini. Ça l'avait pas si. Ngana finga belle vie, l'excellent vidéo nga finga belle vie. Faut benga ya ta téléphone ou s'excuser. Oh. Na ni me to blokana. Oh, na WhatsApp oui. To blokana ka jour ya matanga ya mama ba joli walelo. Donc blocana il y a bloqué. To blokana to blokana il y a tous les numéros ni c'est pas ça pour se bloquer. Ah na ba fait souté. Ah ça comme nion. Ah non je vais souter. Maintenant mais on appel normal. Non ben na ko le banini non. Tu as problème té? Pour ça la paix bien. La paix ni na ko ka problème. Ay yambanga. O mandeni. Yebi ndako na ngata pe ndako nete. OK. Aza collègue na nga musala. To so na musala. OK. Te na ndimita za problème na nga. Pona finga ite. OK. Na ba mamnete ya sa mamnenga pe na sala nga. Mamonga sa ya sa to ya sala nga sala ngote. De ton problème te. Comédien pe bazo boycotter na baroli kamba la paix. D'ailleurs tu l'as capture ya da Costa Mo qui n'a pas posta qui a boy na la paix wana bi la paix moya lokota. Poya bipe. Poya bipa. Ba ni kwimba kwani. Papa, otuni robini. Ba comédien musu bazo boya la paix. Tout le monde d'accord à poster wana boy pe la paix. Artiste comédien. Ah, groupe ni. Groupe Simba. Yebi na yete. Ah, tendresse pour mon boy encore. Oh bon na yebi na yete na ça comment ba film. Na yebi yete. Oh papa. Chaîne comment chaîne ni peut-être moi la référence à chaîne comment chaîne. À jouer à Belle Vie TV à ça ba. Papa, nga lelo ba ko ba obi tendresse na yebi tendresse te. Bon chaîne ni ou alors ah na yebi. To na nga ba chaîne. Pour na théâtre na yebi na yete. Est-ce que chaîne ni comme non. Oh mais na yebi yete. La pété, il y a un peu ça au fuka me pesi battre mon corps. Na bien, na yebi yete. Oh on dit na yebi yete kamoni. Barezi, batu do piège na pas nanga. Na yebi yete na tela monete na vie nanga, bana na bota makomo na tela yo kangote. Tala pe la TV. Na tela mutu te, na TV na tela pe télévision te. Nga tela nanga ba WhatsApp. Ah mais oui. On est bien. Et pour la comédien, on y a ce bazo boya na bango la paix wana. Etali bango na hypocrisie. Etali ngate, etali bango, etali ngate. Etali je m'en fous. Tandra ça blessé ba te belé. Je m'en fous si on a blessé quand tu yoka ka te ma passe. A finga ba tout. M'en fous. Si on a finga ba finga. Comprendre ma papa. To za ba victime, biso to za ba papa bana. Ba ku fa na ba victime na bango. Bo talinga. Nous voulons la paix. Oh Monica la paix. Et lié. Ngazala la paix. Parce qu'on a des pardons exacts parce que na sala mutu mabete. Mais pour la paix, oui, je suis là, et puis je suis la paix. Voilà. Je suis la paix. Tu es la paix. Oui. Amad elle a pas juste sexy. De la paix de God sur beauté. Agenda kale. Azali. Na Sydney. Donc toi tu es la paix. Na la paix. Mais naza koi. Lion. Non, yoka idée. Nazan koi na pole limbula. Ba pole sanini elali. Binga bateke makase silinga. OK. Et puis naza vipère. Nyoka o vipère, bobi vipère. Vipère azaramulaya. Okoya po la vipère.
Ozo c'est la vipère, mais ton vipère a télémité on ta venez 2 secondes des ebelo kufa. Donam to mabi. Nanga baba cook nanga na sila nanga. Moi je mange pas chez le voisin. Sinon chez le voisin, j'aurai les kindoki. Alors les abakouk, il faut pas aller manger chez le voisin. Ayez ou ayons cette habitude toujours à manger chez nous-mêmes. D'accord? Mais la paix, aussi c'est gagne. Mais sauf finginga, non finga. Dibinga, interprétation ni nos autres, on a un artiste à Bazolela, Maya Miso, on a pour nous au Jésus. Maina Miso et Kotanga. Nous n'avons pas besoin là. Barisi kozo sanga mutema simate. C'est que la belle vie c'est la kinga pasi na mutema. Et puis ouf. Belle vie nanga, pourquoi tu pleures comme ça? Mate kota ki belle vie na mutema naï. Et kota ki Karim Pala na cœur naï. Mais et kota ki pe lisusu noko abana omaka bongo wetu Machi ya mumen na tele omar otala tala papa ya ba blague ezali ko bisala c'est les appo caméra ezali ezali OK otelo ma musu comme de rouge denga otelo otala ngona ba le na ba zoom na ba tonto yano tonton Marc denga za posa ko lele otati mutaza concentré mambo mutaloba musu avana ke makasi ya pai autant mutavandi kimia et quand on mutazaki vraiment concentré na makambo o mutamosa anza koloba muta suki singa mutema lokola étoile na yebité on a un problème là étoile parler là qui il faut qu'on parle là qui namona qu'il faut coûter ngande étoile elle est là qui a le coûter mais oui mais monsieur Leki Matalana oh et toi là l'Olendo moi là oh pour avec la caméra ils vont zoomer et toi là on a le banaba là qui a bien le ya solo moboso tonton Marie ceux qui n'a kosi bois na commenter parce que là les ici bango pe malobe toucher bango surtout tango pasteur à lobby ceux qui batu bakufi yo est-ce que belle vie boté mais suka ki belle vie be fait bien nzambe ngana memi ngambo makila batu et pour déjà be fait bien attaque 2000 personnes ba kufa ngana mono ka chula chubo beli be fait attaque ngambo batu bakufa mbadi ayoki ma parole est côtier et puis loba oh suka parce que c'est un peu passé dans les qui awa tant pasteur bi ceux qui le batu bakufi ils a fardeau na bino pona ye a likambo ezate na kopesa kisi ndenge nini tango likambo bato za ba maladie te baza bonne santé docteur Atuni bolbi nazo pas bien so ba moni comme le wali kam susu makambo comme spiritualité mambo spirituel donc koti asa nini moi no de la foi sali asoro ba boko ele bateke no azalaki na bino ateki bino de la foi za ikuna ozu solution nini aboyi na yeko kena ngobongo asa nini askole maboka lobi azali kito baso lo belvia leli po des fois be jouer pas nété mais quant à moi je suis pas sûr c'est ça qui ango pour moi monsieur baniko bimaye na maloba o wana de la forme ko loba kenon sur bato doit kufi na mituna bino c'est toi la lela nini pour être le journal comme mututé bato le la côté scolaire la kini bato ko bunela be yoté bon Karine parler là qui passe un cap na mututé te Karine elle là qui parce que elle a eu pitié azai pemela nani obite ko les contagieuse donc il faut rouler la beaucoup contaminé là yo so le nga zabunga so de la prendre nga olela taka to be vele nga mse no maintenant le na lili ba olela ki kana la nga bon so ça lela te ka ba so na mona lela eh oui maman monsieur t'es pas la penza pas la ngana lela ki na ye makasi menda la makasi bon Marina lela te na Lisa na yebiete Marina ndi na yebié Marina lela été oui Lisa te na yebiete asani un jour arrête si on essaie de faire succès Lisa ça ba succès ba tata dans groupe Simba ouais na été la meta pinga meta na yebié ça poto na yebié oui ba fi ba succès
Banani? Oui, bah film ça là succès. Pas moi. Meta. Ouais, na mona vernis. Yango kaka kasi. Ina yebi po tengo mona yebi ete. Oza ba te belé pour yebate. Na yebate, na yebate na santa tête na za ba na talaka. On a moyen le nez na a jouer bien te. Na tinga muto bien na mona na yebi te super jouer bien. Bon. Il doit penser à ma comme ça. Ta fleur a joie. Non, le fleur, bam, prends ta chaise, mets ici. Fleur, laisse-moi te dire la vérité en face. Bon, ça non, c'est le bébé qui m'a dit. Mais comme nene. Eh, le bébé n'a pas de passe micro. Regarde, le micro, c'est quoi? On a des autres. Voilà. Ah, nous avons un problème. Fleur Bang. C'est quand même la vérité. Au jour, on a un groupe sans souci. Un groupe, un film au jour. Mais, na point final, au convaincre, au lac de quoi tu es capable. Et à partir d'aujourd'hui, na nommé yo. Capitaine de l'équipe. Tu as très bien incarné rôle Nayo. Et puis très bien joué. Fleur Bang. Na fait un film. Lukanga. Na peu ce cadeau. D'accord? Capitaine, on peut essayer. Il y a banane. Faut battre bien. Et battre ma boque. C'est Fleur à l'équilibre. La comparaison est le langage des faibles, mon frère. Ok. Donc, la comparaison, t'es. Pour ça, opinion, on a des opinions, tu me sauter. Voilà. Donc, il y a un côté sur le terrain. Vas-y, bon, ah, Maëlle, maîtresse. Il faut un capitaine. Capitaine, les autres, toi, c'est meilleur que les joueurs. Il y a un peu de YouTuber. Bah, ça m'a longa te bana nyoka ti. Tika bwana bafana kimia. Bana ile sur YouTube. Ngase na mwana YouTube aza mwana opesa fierté nanga. Mais mwana yo na bité so za mwana bota to zwa ko zwa mwana mbanda. Parce que zo pesa honte na yo mawa misère. Voilà, merci beaucoup Tendance qui a déjà malin maintenant chuté. Mais décision au pasteur de la foi Zui à Makasi, il y a le rejouer sous na SBT ni na Bellevue TV. Pour toi, tu es d'accord? Et tel moi il pourquoi le bon. Oh, quand même réponse bon. Moi telinga. Moi il pour écoute pas habiter dans ce journée mingi te, journée kuna mingi. Ata biso pas c'est pas ton zazo pasteur nani. Oui. Nzao. Ngamba ko je sais na pe ma pasteur. Ya basil bon. Mama e ba yoka. Ça va percer moi. C'est la maman pasteur. Tala, na jouera bien rôle sur peut s'en na ko incarner. Lukel nga producteur moi tchangala na comme film ngamoko. Na tchango mo na bo sentir. Ba tu vas jouer ba jouer te na l'équipe bango tout. Pourquoi aussi? Oh. Yo l'équipe belé dans jeu. Na l'équipe bango tout. Ko longa mutu te. Tendresse. Nga naza actrice ya papa Lobe Kimbanteke. Papa na ngai wana. Origine na ngai ye wana. Source na ngai ye wana. Papa Lobe Kimbanteke na Londres. Abenga nga Dodi Moke. Papa na nga ye wana. Mutalakisanga théâtre ye. Papa Lobe Kimbanteke aza na Londres. Tant que Londres mo travaille na Delta Force. Na longue pas Delta Force na ke pas Sami Mokili. Na pese mbote mbala mutando pembe. Kolonga pa Sami to beba na ki fona Sami to finga na ke mal. Bon wan sérieux Sami ya mamba kala za mbulumbulu ba basina ya ba basina comment gérer les basina za sens. OK. Ay to beba na ni. Ay to finga na to beba na beba. Bando kokola. Jamais. Kokola te. Jamais. Ako linga ngate pa binga za impoli mutu nga saka bien terme moko. Ngana mtu osanga sekete pona poata na mamba buzoba. Que yo ne so o meto no beta to bomba. Iba na poata na nga. Musenga ko balar, mabaya balar, mabaya jile nzoto na linga ngote. Pour batunga buka ba go pamba. A comprendre. Des ko yo to beba na kena ko longwa wana nde. Na ke pangadia dia ngadi ska pesa nga kombo bala joie. Beaucoup de ba momo to travail na ba momo. Na ba succès ba mao. Tu vois, c'est rien, il y a ça, c'est à Milongo là, oui, à ça Milongo là. Après, on a des pointes noires. Tu travailles dans ma poste, ma carrière n'a pas ngwana. Parce que moi, na papa Lobé. Non, c'est vrai.
so va éviter. OK. Vous avez ma formation pour chaque chose qui parmi école. So papa le Kimbatseke. Papa le doucement. Ça a succès là. Wana papa nanga. Azonga mona mkiona benga tilo benga dodi moke. Dodi on les a commencé. C'est mon nom. Ah oui. Comment ils ont Dodi ta adresse? Ils ont comme un vrai nom nanga na piété pas fou nanga na parc. Donc on a ma identité nanga au nom de Jésus. OK. Voilà. So quand quelqu'un peut battre na ba né au cause ba combien de carrière? Dans un 25 ans de carrière hein? Oui parce que oui 25 ans de carrière. So banda armand mon kier. Oui. Vous avez tu vas bien dodi moke na na ndiko bota te. Vous avez bien na to. Rien. Non mais dit être quand moi mokete. OK. Les amis mokelekete. Ba film so boke na tina data force na film na silikela ki jour so na moniko. Parce que nous tia ba film na gelongi lokwa mwana ndeke boy. Tela zolo songeta mudaki muke libumo pla moi liboko moi ma bien na tout le coup to zala kité. Mais ko boto na ba césarienne on deselanga boy. Ozo mon. Non mais t'es le té. Oh tu basa ba bébé mais eza comme nini ba série wana ba dozaka ma mbekiri ko fina. OK. Moi bi mezaki vraiment té. So aza de équipe ka bango politesse ndele ka kinga. Ya ma tondo boyanga. Ngao pe na vanda nanga na tête ba senga ba réunion. Na mi boka na chronique na vandit. Te so idée ba ndokum sa sili utawa. Te ngana comme naza porte-parole à Silati. Faut ba tchela mitu na bino. Si la zana ba porte-parole te, azana ba attaché de preste. A futa rapé mutute. Mais nga na bandeko mususu oyo bataka kombo asila dans les bons ils ont soutenir kasila na œuvre na ye comme yozabo nako soutenir ati bibinga ta ba régime ko lo sabe to soutenir est-ce que yo za mbongo bufutanga caché nango bufutango te de to soutenaka netinga na soutenaka sila za na bureau te azana ba attaché de presse te ana ba porte-parole te. Mais biso yo ate o azamwana na biso leki na biso ya na biso ndeko na biso to soutenir œuvre. Voilà. OK, c'est bien. J'espère que tu comprendre place wana. Bo fongoli de bo team bo to ba na communauté c'est la bosse la communauté té. Parce que en gros ba to nyonso batali na ba comédie bazo boya la paix na ba balingi la paix. Pour toi tu vas dire quoi? Na lo lo ba bango té. Na lo lo ba na binoté. Bo sala o bo lingi. Ponga na ba ndako na binoté. Non, personne ne conseil. Non. Pour la rappeler un conseil, après ça moutoute. D'accord. De bon, ça là, on m'a dit, Nazan est là qu'on a lobé la bangote. Bazaba mikolo, bon ça, on m'a dit, lingi. Nge talingaite. Et talingate, bon, ce qui est boy. On me dit, boy makambo, c'est aux anneaux immatures. Ce boy, la paix aux anneaux immatures. Et puis ça dépend de qu'on talisa, qu'on lakisa, qui conscience ya moutou. Donc etalinga kutoto zakunate mais yeba ba sakana kana mosali na nzambe te poso sakana mosali na nzambe o eko komela yo etalio on a lobakité. Merci beaucoup Tendance Dibinga to comme la presque dans ce cas étant que chroniqueuse ou comme un peu chroniqueuse tous en actualité. Oui bien côté. Oui Pélissimo to ndeko na biso grâce temo azo cœur ya scandale au kolobanini babeleli moyibi. À la toile, on a ibi mon ali kelemba et tout. On s'appelle mon pantisango kolobanini. Aibi. Ah même nombo. Désolé angwali mebele. Ah. Bon maman te na ibi mutuna makolote. Na comme conseil ka. Na pesa ba potana kuna talinga te atana pesi conseil. Malgré mais que pesa mana zalate. Atana malamu na kozota différente dans talinga te. Ngana zala nga bakuko. Le reste de moi c'est m'est égal. Merci beaucoup Tendance Dibinga, nous sommes arrivés à la fin. Na habité baba couple ba ngande tatamo sabine la bango ya moko hein. Ngolo binza na lengi. To tellement. To bina biso mbale. Ça problème ta. Biso ba to bini, so bina mona obina te. Voilà. Mais tatamo na lengi. Ça problème. Parce qu'on a tata te. Éviter. Pour la baba. Éviter. Ba mona loketo tata. Après est-ce que so ngam sabina pesa to soif, siko to na monde. Ça problème te ba zo on peut s'élever. Ah, nzambe. Voilà, c'est pour faire plaisir à tous les amis. Oui, madame Nabiso. Les Andéni. Ah, mon évité. Voilà, les Andéni. Maman, nous ça les boumna ba damona. Babe, ko kata tezo ka na ko tele malango. Oui. Mam sa linga kaboy.
Mams, bindi c'est le que tu m'as cassé ça. Ok. Mams alinga kaboye, mams alinga kaboye, mams 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 kindobika mams mams kindobika. Mamsa linga kaboy. Mamsa linga kaboy. Sila linga kaboy. Les Abakouk toujours chez nous, c'est l'ambiance focus. Sur le point final. Rendez-vous à ne pas manquer aujourd'hui à 18h. Tu as fait ce point final. Aux Abakouk solo local à paix. Ça fait très mal, comme on appelle ça, Moussa Nanzam, le roi pasteur de la foi à Léli. Et surtout que Nabos un peu autour de la tendresse m'a accueilli, bah chroniqueur, peu pasteur à Fundi Bino Nambeka, Botika Pego Salamabé. Message. Bozo Salamabé. Après, pour la bise, c'est Tumbelo. Enfin, ça peut pas YouTuber, tu n'as pas noya. Abeng Sabiso. Donc, on a ça à boy. Ah, on a la peine en Galanda. Ah, ça, on a visite. Ah, on a là. Oui. Ah, bah, transporteur. T'es à Benganga. Oui. Ok. So à Benginga. On a pas ça na Kanda na ye. Oh. Oui. Kanda pasteur. Oui. Kanda ni. Est-ce que na Kanda pasteur de la foi? Pour nani. Na benga na téléphone. Aboya oyambanga na komeli pardon na salle même na voice. Ils ont tendresse dibinga. Na zobela. Est-ce que ceux qui message bien ont prié pour nanga abetanga vu. Oh. Oui, n'a na kanda na. Au nom de Dieu mambolo. Je jure à tombe de mon père, non ça t'est être té. Na ba solo. Nous t'as ça mais on est aminata son père. Non pour ça té. Ah. Antoine a rappelé na kanda na. Ayo talo na ndako. Ayo ndako to solo là. Ba na maman. Ba na maman. Chance au préciser. Ba yé moko. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à tout le monde qui nous a suivis. Merci à tous nos fanatiques. Likez, partagez, commentez. Tous les Abakouk du monde entier, la famille Libo, Tabino, sont partout, Bozali, Badinachou, tout. Et que ça va très bien. Donc, Botika polémique, on a battu comme yo, on va poster, et aussi la poster, mais belle non, on a posté, et à un moment, on a posté sur la vidéo, bien, dans la prière, à côté de Ngomba, Bobi à côté de Ming prière, donc, sur Abimine de Bomona à reposter. Donc, merci à tout le monde, merci à Glodio, Tété, Ono, Tété la Kema Fumbe, Francine Ekofo, gros bisous à toi. Boman, Ronaldo, mon ami, clin d'œil spécial à toi. Merci à tout le monde. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans pour les remarques de suggestions. Appelez-nous. Voilà, donc merci Maman Léa. Léa Nzanza, gros bisous Nayo. Voilà, donc je vous aime, portez-vous bien. Barizi Baza au milieu du village, toujours. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles elenge mobali elenge mwasi papa mama yo moto ozali na problème ya taille ya po pe ya suki tala esika oyo solution efandi yango oyo toza wa taille chez mama Nicole Malonga oyo aza ko traiter bato na produit naturel lokola pona basi ezali na pomade toza wa taille ezwa pona ko vimbisa ba fesse ezala kitoko pe elengi na komona soki ozali na mabele mikie to pe mabele kweye koma lokola chaussette yebake na produit oyo ekovimbisa yango kitoko etelemisi yango pe pesi yango forme ya elengi toza wa taille tozali pe na huile pona ba tampon tonduta tozali na crème oyo ezali kolongola ba tache nyonso tozali na pomade oyo ekokomisa libumu na yo plat pe osepeli na yango suki ya motu esesila yo tala kisi oyo ekoki kosunga yo suki ebota na motu yango oyo tozali pe na gamme mobimba ya beauté pona ba type nyonso ya po ezala ya mwindu to ya
ya pembe na toza wa taille tozali pe na siro pona kobongisa ba fesse ya ba mama oh pona bana mibali tobosani éjaculation précoce hémorroïde impuissance sexuelle peni mokie na toza wa taille ekozonga monene toza wa force o ezali kopesa mibali nguya pe bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto yeyo mama Nicole Malonga la patrona mwasi nzambe kaka ndenge balobaka bayibi outillage kasi babosani artisan nganga ta forme mwana na ye kasi azali na formule moko o abombaka po na ye moko ya biso esalemaka na maboko te esalemaka nde na ba machine toza wa taille c'est naturel o Qu'est-ce qui se passe? Nada agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada. bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya batanzela botikela bato nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango FBT misala nde kasi njo soko tie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka ose jamais ya mami tokei TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Babi vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.